biso faire bola nano message na public à bon côté ou à mon avis na stade des martyrs. Pardon? Dans un message na public moko ya à part peut-être ba betaka na wenge musique à maison mais akede yé moko non ça la plein moko ya bon na ça na stade des martyrs te ça ta yé moko consciemment dit que non amona full moko ya boité na carrière nanga. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na maye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils allaient dans la mission de la presse. La voix du peuple. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona nazala makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela mso eke mbaka na ti banzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo okota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko ezaki nde botomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na daril mpo tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango ti na sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na renovana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozali 4,500, sur les compte courant, après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Sur les compte épargne, peut-être ba baxelo $10. Mais awa kaka 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi malamoko bénéfice ekomi yo parce que ils appellent à cadre investissement. Donc pona bandeko baza na posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse ezo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingaka lupango ezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que ebilobi nini ekozala te? Et surtout que les espaces moko eza déjà développé bandeko mingi baza na bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pona ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles ya pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pona parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit oketi na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na esika biso tozali. Welela ndeko siko ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi
yo kaka nde bénéficier. Donc pour plus de contacts na bibo benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, dans le parcelle cadastrée. C'est-à-dire, au sommet du pan, on a eu malamoko na kati ya contrat, bateau c'est là yo, vous avez un numéro na yo ya cadastre qui est déjà holandais la makam na yo. Donc, ils ont été au sommet du pan, au bani sous le logo, bani ni holandais la non. Donc, la parcelle tout, ils ont tous les 229 parcelles, ils ont un numéro na yo déjà. Donc, venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Les News des Stars dans la chaîne Abisso, la voix du peuple, une émission où il y a Rabino, Bastar Nabino, dans différents domaines. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de Yaroyamba. Toyamba déjà, mais pour Nambala Liboso, une façon pour honorer Plateau Nabisso. Lui, c'est l'artiste musicien Robino Mundibu. Tout ce qui concerne l'actualité avec Tube Nea Souka. Asibo Gochila Biso, à sa collaboration na Gaz Mawete, na Kombo ya Eloko. Et nous allons parler d'activité de l'Union Sort, tout le monde a na événement dans l'Académie de Beaux-Arts qui est vraiment électrisé. Et nous allons parler de tout ce qui concerne l'actualité de l'artiste musicien. Robino Mundibu, bonsoir. Bonsoir Vincent. Et félicitations. Merci beaucoup. Félicitations pour notre plateau. Voilà, je suis à l'aise, climatisé. Ça va quoi. En tout cas, merci beaucoup. La question d'organisation. Voilà. Comment tu es organisé. Tu as tourné une émission à 3h du matin. Donc, ça va quoi. En tout cas, merci beaucoup. Et merci nous honorer. Plateau Nabisso, il faut se déplacer place aux Aguiti. Bali Bosso, en tout cas, et ça l'ingénieur bien Makassi et je pense que émission Nabisso méchanté, en tout cas, en tout cas, Bosso na moins de place monde des abos, des akitoko, voilà. En tout cas, atalaki na landi ba émission atana bi waouh, comment fona revivre. Vraiment. On a zagi na Paris. Na landi émission mo beta ko sala ki boye, c'était fona revivre. À vivre peneza et là dès tout le monde a une image mais ça en réalité c'est beau, c'est vraiment beau à voir. Vraiment. Merci beaucoup pour tes arts. Merci bravo na artiste. Yo mon to petit plan. En tout cas sincèrement, ils ont conception na bango. Conception. On a eu un projet de Mickey mais bango concepteur bravo en fait. Flori, Bruno, bato tonga fuchanga bango. En tout cas, changa ba contact na bango donc ba c'est la finition. Très bien. Bazu cop. En tout cas, Flori Bruno, je pense que voilà l'émission. Bazu cop déjà donc et salut bien. Paris, Kinshasa, Robino Mundibu, cheval wana babi mais bon comme belé tonengeni to za na objectif mususu peut-être lingi ka ne oloba to ça like à tout moment comme gars cheval. Non, naza visionnaire, et nana ba projet à kosala ba collaboration, nana ba projet à musique na ngai ezala penza pe basé na Europe. Et pour musique na ngai ezala basé na Europe nde balobaka l'homme prudent Dans les mal de loin. Nalobaka pour le mal. Donc je vois juste de loin. Prévoyant. Non, donc voilà.
donc il fallait qu'il na si ça makambo na ngai ya résidence kuna opportunité ezalaki ya koluka kosilisa yango parce que j'ai la famille là-bas faki nasala yango moni na banda osala aller-retour maintenant c'est bon bacontact ofaki nazwa nazwi makambo ofaki nasala nasali et eza na okaka nde na otala future naotala plus mine future nasali baclip trop awa na Congo falaki mpe na banda kosala mpe babiloko mosusu mpe na Europe moni neti eloko tosali na gezma wete une partie eza na Europe partie mosusu eza awa moi mélange wana esali quand même bien na bafanatique esali bien na image ezali grâce ya kozala na makoki grâce ya kozala résident na France yango moto ekomi kopermettre nga nakoka kosala mosala na ngai vraiment en toute liberté quoi soki naki travailler na Europe naki travailler na Europe soki na travailler na King na travailler na King déjà te kokoma na mbongo ebele donc ezali na bandaki koluka bato balukaka mikanda na poto bato balukaka résidence na poto bayebi ndenge ezalaka faut ntango ozoya kosenga résidence na pays moko boye il faut ozalaka mpe présent il faut bayeba mpe yo il faut batangisa mwa mboka na bango ndenge fonctionnaka et tout donc tout ça là donc nayebi moto moko nde efali nakende kofanda mais tellement azalaka nde makasi ya mobali donc yango mona bando ça 4 jours 5 jours une semaine 2 semaines nake nazongi quoi maintenant siko nazana obeti elo moko na ngana fona moi parenthèse muke tout ça no be mission moko kaloloba lobi kulutu na ofali pupa apesa yo conseil chabi il faut en mwasi parler vraiment bana tout ça c'est important aux en madame pembeni mais obeti lisolo mo vite fo lobi famille ezakuna osali maloba ya to eza nini po famille eza kuna non famille ezali mère aza ba petit baza non famille ezali on va de le genre waze quoi to ne ouais voilà donc famille ezali kuna nalinga obeta mpenza kokota na kati ya profondeur ya mambo ya famille te bayebaka ke non j'ai la famille en Europe j'ai la famille ici à Kinshasa donc voilà, il fallait quand même nazalaka cheval. Voilà. Mais sinon, Boni, Robin Mundibu et orchestre na mobile makamzo kende. Orchestre zo kende bien malgré ba déplacement, ba ningana trop garder toujours structure pour parce que balance à avoir même na orchestre. Donc ba musicien groupe ba mon à présent voyageur tira kabiso des fois donc ça rappelle moi bien maintenir na mon na orchestre mususu. Mais quand même, on a réussi à même moral, toujours évolué bien. Tout l'Académie des Beaux-Arts na bango. Tout la bon le 8 juillet na bango na place des évolués à Gombe. OK. Tout na bango sous na Grand Hôtel na Pullman pour bétailler concert live moko wana. Matonge pe na loka papa. Tout sous na matonge na bango na festival de la rumba. Le festival de la rumba tout na bango wana et tout kende sous Lubumbashi. Donc orchestre a évolué bien et tout na bango na ntuko lo bali 8 juillet na place des évolués na kermesse festival zéro discrimination, allons-y seulement. Okay. Donc le 8 juillet, tu aux Alana, en place des évolués dans Gombe. On a invité Batuto Balinga Robin Mundibu, Bazalana, tu bêta concert live. Ils appellent ça bien quoi, boire vivre le spectacle live. Nazaki na Dubaï, na monnaie bajeno ba otonga yo. Babi que non, ba yo ki sangomo boy que fallait yo ya Dubaï mais babi vous êtes trop vous avez la rigueur rebelle côté contre obligé qui bango tellement trop bazaki na posa no mais ba ko ko sortir Robin Mundi ba baza na contrat au check bango ba rigueur rebelle ngana ba c'était quoi en fait non ils musalo to sala ka soko yebi ko pesa yango valeur ba to pe ba ko yeba pe ka ko respecter quoi donc boza na posa na nga lelo bozangi nga pona ba condition na nga boko quitter jour peut-être beaucoup qui a monté pour bolingo comprendre nga telelo un jour peut-être beaucoup comprendre nga parce que na
na viva ba makambo kwa babongo pe moi trop quoi bato mosusu ta mosusu opesi bango boye baboyi po baojuge ndenge baojugele baotala kaka bajuge babalanse ntango nga na tiaka contrat naotala lelo naotala mpe lobi donc so oboyi nga lelo lobi makambo na lobeli ekorattrape yo ntango oya kozonga na omona ta mosusu emati susu mwa nuance eye lisusu donc voilà ezaka respect mosala kolingela kosalaka donc yo mofo banga kopesa yango respect et bateau bakosala na bango bacollaboration et bateau bakolinga koproduire yo il faut respecter juste banorme et puis moto so respecter banorme yo mpe en retour respecter banorme mosala etambola ekotambusama na ordre quoi autant nazalaka mpena moi parce que eloko moko eza na baproducteur na banini en fait baza na esprit na bango kaka likambo ya soki neti kokende obeta neti libanda mboka neti badubai Europe Amérique en fait na esprit na bango eza kaka ke tokozelo bavisa epesili nango comprendre ok nga ntango ozolobela okozwela nga visa nga na omona lokwa eza ndenge moko ozoyesanga motu mo azolinga akende etisanga na Côte d'Ivoire par exemple azoyebisanga akende ozeloka visa oyeka tobeti musique après tokaboli mbongo na oyo ekokota comprendre donc visa ya Europe visa ya Cameroun visa ya Côte d'Ivoire mpo na nga nyonso to eza visa nyonso to eza visa donc eza eloko moko mental moko ekota juste bango na motu donc ozomaki motu tozelo visa tozelo babillet après talaka badépense et tout non visa ya Europe ya na combien bafuta yango na donc baproduction misusu mpe tomonaki na babongo mwa moto avoyage mpe na orchestre akende kaka mais oui ezanga nga nasala miziki te mpo bato tosala mpo bato bamona nga fo ekotisa mpe na mbongo nayebi keno nazwi cache na nga naza assuré nde nakei nde nayesaka mpe bamusicien na nga lelo nga aza résident bino mpe bokokoma barésident c'est rien donc likambo nyonso to ezalaka patience to travailler to bosser et voilà toi groupe chiffre 9 mais avant tout c'est moi l'artiste c'est moi le patron nga nde visionnaire très bien nga mona oyeba ndeni na kotambusa groupe na nga quoi donc voilà le voilà. plus important est que ndenge tozotambola nga mino tozobeta tobeti neti aneo tobeti tozali na kalemi likasi province tozotambola ça se passe bien. Pour ça, babi na ba niveau na yo boy fallait ata moi bato showbiz fort pas na on que ce obeta concert na showbiz obeta kano ebele me babi nazala déjà na beta de showbiz nazala déjà invité na showbiz deux fois te ya yo moko pena que jour ya nga moko omone nga na beta lemba nga na beta terrain jeu da lemba nga na pe na terrain ezalaki pe ka bato bayaki basi présenter to produit yo na nini na lemba ntango namoni ke bacondition eza réuni mpenza te mpe ya kosala mpe keno nzambe mpe alingaka biso tovoyageaki na baartiste barate vol na ndesaki keno makambo ngo mpe ya concert alemba ekendaki wana quoi donc ngai faut d'abord tosololi contrat mbongo ekoti nayebi ke apres na s'engage so ezaka babiloko mo bapourparler biso tokotia bacoproduction nazanga show na mambo ya biloko ya coproduction te quoi des fois kosala eloko mota mosusu neti nalemba na tsetaki mpona nasepelisa public na ngai ya kote wana quoi donc wana eza secteur na nga mais soki neti oyebi showbiz soki producteur amonani ke abetisanga na showbiz apesi nga cache na ngai toyokani ye asali part na ye nga mpe nasali part na nga neti nazobeta na nini na le 8 nde naobeta na place des évoluer ezalaki nazwi oyo yanga naokende kobeta très bien bato bacomprendre kaka nzela na yo ozotambola mpo esimba eloko single oyo tozelaki yango mwa temps ebele projet bandi fallait kozela tout ça banini l'artiste de yo moko rendement ya eloko sur le terrain na ndenge yo na selon batante na yo omoni yango ekende nini na terrain personnellement yo non ça va eza collaboration presque ya liboso nasali mpona nga ezokende bien komona keno image ya Robinho Mundibu na artiste mosusu batutisi ezokende lobi mosusu ekoya ekokende la vie s'étendre quoi donc ngai nanga moto na brisaka baetape te ngai nakendaka ka eloko wana ozomona ozela okomonaka kala mingi te awa na mwa calme
Pour battre comme go boss na pe ba on mona kan nzimbu so ebi faut ça ka succès une semaine et on moni ba biloko belé OK bimi pa e bungi neti nga chana boy après 2 ans ndaki ko exploser 2 ans oui une année après une année to bimi on a 2016 en 2017 ndaki ko exploser si lelo nzimbu kwa chana no botande tambusanga partout donc nga bilo na na saki za rapenda solide on a yeba makam na salaka neti loko boza na bino calme bomela na bino boza ata ba bina nanga ezaki pe ka botan na bisa bina nanga meta lelo bina nanga ningi esala makamu na donc parce que balobi depuis à part Kulumba bablo romi balobi autour de misélation no o kipaki na parti Yobe et puis loko donc makelele nango eza makasi mabiso ebimi na terrain même dans la vie ningi obetaka ba vie ningo kena ba c'est comme si Poma Yobe ezali lelo tokomi na ba succès ya TikTok ezali plan moko boye na bimisaki yango na tiaki yango po na alimenter TikTok na ngai. Voilà. Esprit non pénal normalement ezaki parce que ebetaki dans TikTok mais tant ezali po ekasite nde abuto zaka toi na terrain toi pe na TikTok tablo belé beta na TikTok luka on a bar na baba et là pesaka ba vie na YouTube ezaka bar ezaka TikTok te comprendre pour même ba bar na biso ba mo beta tina ba YouTube mingi batiza voilà so ba beto na ba bar c'est ba beto petit na ba fête so ba beto na ba fête ba beto na ba bar YouTube nous ça ne so mata mais ce qui là on est dans succès na TikTok et que et côté barté il va que vous appelez un problème na YouTube donc on a ça analyse ninga na salle mais sauf que ngai yobe na sala qu'on a boule d'abord avant tout et alimenter TikTok nanga ils avaient d'abord on a idée wana et puis pour nanga na oloba que ça réussite pour la challenge nango et puis il faut connaître ce que problème moi que mon babilo on peut sur fungoli page net il y a na fungoli TikTok il fallait qu'ils lié na synchroniser na quoi na ba plateforme na téléchargement ba Deezer ba blog on a tout et il y a ça que on a coûte na loba ngote pour nga na appeler Richard na lingate na ba samba et il y a ça que tant oyo yobe côté na ba plateforme catégoriquement est bloqué aux aki na TikTok. OK. So otali au moins na vidéo ya ba challenge wana ndenge et ça ba challenge belé bloqué son ça va cater. Donc fallait ko synchroniser ko luka siko soit ko longola son wana ko tia son mususu mais après na mona bon il l'autre ça il pour na ba TikTok c'est bon passons à autre chose quoi. OK. Mais en termes de vente, il y a la vente digitale est-ce que Kezo qui est bien et loco. Et loco ça va même ba tu nanga maison nanga distribution ba isinga en termes streaming et loco ça va. Ouais, ça va. Et puis Singapour ça ko sala plus de collaboration quoi. Donc malgré que batusu bazotonga balobi que Robino Mundi bazaki na succès azaki na contrat moko succès soki ya 5 ans soki ya combien d'années ya babiloko depuis contrat na babi pacte moko soki barosinaki lo moko ya 10 ans soki ya combien d'années isili yango to momona ke biloko na yo soki bimi ezo kanga penal sune bana okanga te na Kinshasa za musique eza nango travailler hein musique eza nango travail eza pe ba déplacement Europe qui nezonga t'as pas vraiment beaucoup de temps ya ko analyser makambo tu vois un peu Europe ya mokili ya sikande na banda ko kende ta bien que j'ai la famille mais t'as pas vraiment hein c'est pas vraiment chez toi sur le cours s'intégrer tant sur le cours s'intégrer comme le quoi makatino comme le quoi pe moi hier comme moi divisé comme bossa na pe comme le quoi moi ko kabwana ko bossa na pe koto. Voilà, ils ont un katuana kaka, donc ils ont un katuana. La katuana résidence, mais si on est au fan dat, aux abos jugés dans la micro, à bota, ceux qui
banganga bakufi na makambo. Mais sinon les gens vont continuer à consommer et loco ils ont la plateforme non so ya téléchargement et va continuer. T'as la clip combien on a tu les déjà 500 000 clip ezokende ekende ba 500 000 bamso balobi depuis limbisanga depuis au beta batolo ya ba vie ya single la biso eza ba vie belé miso na miso depuis au tutara tolo wana ya miso na miso nega banda wana comment pe na moins difficulté pour beta un milieu comment ozwa temps belé lelo ezali il faut accepter na zaka réaliste en fait dans la vie il faut accepter makambo ezali mon temps miso na miso bimaka TikTok et banda ko exister le plateforme oka TikTok ndenge ye et comme ba star ba komi belé vous comprenez quand ils allaient sur okangi mais les leçons okangi muninga kuna kangi et comme net kaka hein et puis il va te sous pe ba ya obepsa pe makambo ba vie comme Google Ads et tout comme makambo boy donc le bilango pena sauter quoi pour moi taba artiste mo ba to misa banzembo donc moi m'da mise na un jour 1 million ta yo mo zéro challenge zéro ning donc maman débat et le c'est ici moi hein tout ça banzembo na biso bien et bêta et tout donc voilà on a le bac on a dépassé mais les présents à TikTok voilà et tout ça ce que pendant que tu as consommé nzembo na biso ya eloko tozo binango oui biso lisolo ya bazoba ouais amoni mikolo yo moza fanatique ya musicien na wana ya koko voilà nazomona tout moment nini nozotia ba vocal na page donc on sent même dans la répétition donc vous êtes vraiment fanatique ya vocal wana bon c'est qui va te bébé ba sepela nango et à quand tozwa bazoba to ba dit tournage ya clip nango donc en fait na komi na se lancer pe na production donc na bandi ko produire petit à petit ba jeune moni eloko to bandai ko télémer na tamso ba vie na biso ya kala ole bozanga ba système kaka o musicien nanga ba mission bozo ko futa bango te et ça pena le mo exploitation quoi donc pour na ko na kati eloko wana te na bande ko le ba vie beaucoup mo producteur bo produire ba artiste avant misa groupe no mais o ko produire moi single boyembi bino mi balé et ils ça va pas venir ya artiste artiste na yo bien donc voilà na koti pe na monde na production na bandi na bango donc na sali collaboration na benga bango les 6 commandos donc les 6 commandos na sali collaboration na bango ba yembi nanga na produire bango bazoba une chanson écrite par moi et voilà ba participer ba découvrir bango ndenge ba yembi na mikolo koya na pe na ba jeune mo pour na recruter ba jeune na pe na ba jeune mo mi balé na recruter les deux jumeaux hein donc les deux jumeaux ba pe na lo na bon mo ba beta boye kwanza corps et ils appellent à moi ba yoka ngo na ba bar donc ba on peut na recruter ba on baza na kati ya label donc on a sisi et bazoba na les 6 commandos to koti sikoyo collaboration na ba nani ba les deux jumeaux donc voilà et le sola yona Vani Morgan ezani eza Vani ayiko luka collaboration to ezaka na kati ka ya ningo zo produit na kati ya label na bon Vani ayiko luka collaboration mais label P et collaboration na poids voilà ayiko luka collaboration label P to orienté hein donc to che poids na clip donc to salika ke makambo ça la bien quoi ils la bien oyo zakanango oui certes hein le rôle lingio yemana robino mundibu il faut boy donc to sali makambo na ba norme makambo ça trop bien donc tikali kaka ye moi calé journée na robino
ça. Mais du point de vue travail, du point de vue artistique, comment tu l'as senti, la fille? Est-ce qu'elle ayebi lokango ayebi koyemba na lolemo nezo tourner bien na ba musique ya ba afro beats. Lolemo nezo tourner bien ayebi parce que voit même ngana na ba musicien na groupe nanga mais so tsheli bango afro beats bo ayemba umona ke tourner te ayebi lokango ayebi lolemo nezo tourner bien na musique ay moi test la sala ke na moni ke azana venir so on travaille encore dur à compter trop na musala eko pesa quoi pesa. Mais déjà côté Marambutu yo bino aussi na mezara yini to sisi déjà clip to sisi Marambutu na donc to sali otokai ko sala to bakisa otokai ko bakisa donc voilà nzembo eze pa na clip e pa na Makambutu donc azanango voilà ngai deka lokola grand frère donc yepe na ba époque mo boye bandete ko aider ba artiste au kota na ba clip na bango. Voilà donc voilà il fallait quand même pour tant benga ginga grand frère mais ndenge nini na ye tu es tout ngana Canada na ye bozo kipenga te fona luka na ye mba bino fo bo orienter nga et tout na bi ozana ba projet dans osinga ba biloko na bité bobo mano ya yo kana ko yanga o ceci là bon composer mais quand moi quelques mabilo quoi m'équiper donc il est quelque bien donc voilà donc la tête c'est que non te ba grand frère on stoppé ba grand frère ba keseni na mokili. OK donc voilà et ça la vidéo photo na mo tout ça la base na réseaux sociaux aza parole même peut-être na baza presque ni achi ba pastèque liboso tout ça. Et tant qu'il y a au moins une réaction dans les années, tant on t'a dit que l'image a bon, comment vous l'avez pris personnellement? Quand on m'a ngoté, on m'a ngoté. Ah ouais, on m'a ngoté. Oui, pas de soucis, on m'a ngoté ça. Tu n'as eu quitté, ou yo zana wana? Ah, dans mon en tout cas, le basso n'a pas fouillé dans téléphone dans mon ango. Et ça passe comme on s'allait ni passe. Aché mort le basso ya sexe naie, ya bombi sexe naie, puis ya bombi mususu a bazui. Bombi sexe c'est plus ma belle amie ko bon mais nous autres ma boko ba quiz tout ça dans ça montre que muta akangi photo na mona ye nyonso quoi. Ah non c'est une fille belle et le belle azo peut-être azo laksana batu que non aza sanduta aza sans libumu hein aza nzote fubala te aote ka beauté na c'est la beauté africaine c'est une congolaise non. Peut-être beauté mais sauf que ngana mde na monite ça grave penza. Bon ça dépend mutu na mutu de la moi. Voilà donc toi ba na ndinga biso ba africain ba ndinga biso ba congolais ba responsable va penser à batuté hein la responsable va penser à batuté. Est-ce dit que na ba robe banidiste bazala? Ah oui hein bazali donc voilà peut-être il y a au Canada peut-être peut à intégrer groupe wana donc mabobele pe na Afrique ezala te to comment ko adopter moti mabobele yaka ezala kata et kota ti comment on peut normal parents ko na bana na piscine ba osuko na bango balati ba biloko mikuse mais kala ezala kata comprendre ezala plus important ezala nde makanisi ya bato comprendre makanisi ya bato linga bato bakanisi la o me bakuta yo pongo te quoi comme so muto akanga ke photo na mobali na ye. Bon, as artiste, non, ensemble, il était mais sauf qu'as artiste, soit il faut sa publicité, tam sous il y a le remous à mouquet, va contacter, tam sous. Toi, ça, publicité pastèque. Tam sous, tout le monde a fait bilanga pastèque, a vu fouler langa pastèque. Maintenant, nous avons un dégain pour faire, pour transmettre le message dans le en tout cas, l'artiste. To zagi un événement ya monene to andoko na mboka na biso ya Ferregola na stade des Martyrs mais juste après événement après ça dit né stade de Tondaki to moni Robino Mundibu ça dit voilà personnellement nga na moni Robino Mundibu ache na page Facebook na ye émission fali pour pafandaki azobeta masolo ya kolobake na retourner stade mais quand on a date là après nga ba ndeko musube ba batu ya génération pe ba roya ba retourner pe ka ba stade wana il y a eu trop de commentaires trop de messages mais ni yo moko loba
c'était par rapport à quoi? Parce que c'est notre guide. Comment il peut être le guide? C'est notre guide et c'est un bon guide. C'est un bon guide. C'est pour cela, moi, je l'apprécie beaucoup. Donc, n'apprécie que Mingi. Ils ont pour la bongo quoi. Parce que on est allé identité à un guide, un bon guide. Je vais faire ça, mais je ne serai pas seul. Il y aura d'autres personnes qui viendront et feront aussi ça. D'ailleurs, peut-être mieux que moi en fait. Voilà. Alors, voilà, c'est un bon guide. Et tu comprends ça qui va bien. Tu comprends que tu as par rapport à concert à faire là. Ouais, parce que natanga mon commentaire à Batou, comme ça concert wana na wana lo mo concurrence mo boy makasi quoi hein. Donc na chaka on peut na moi idiona parce que na vraiment réaliste na comme ça oeza na lo bara oeza et puis ndenge zo kende la bien quoi. Voilà. Na tout ça tu qu'on a nemo babi donc on dirait Robino Kafali alors que Vénémez a fait pourquoi pas au corps posté aux félicitations à mon grand frère fait rigolo le sugar mais faut image à Fali pour n'être gars was censé Fali ne va tout ça interpréter on va bien donc nous gars was censé Fali na événement à faire rigolo. Bon, on doit faire quoi avec les gens de l'autre côté en fait? Ils nous incitent matin, midi, soir, même quand on donne des conseils. Moi, j'ai donné plusieurs fois des conseils à mon vieux Ferrigo là, Jésus des nuances, toujours dans des plateaux comme ça. Dans le bas de la vie, comment on est français, ça là, rythmique, le moins nous place aux alliés, il y en a un moment qui le boye. Comme Natal sa vie, comment yo koki vous attend so poster ba photo to ba vidéo na yo ba j'aime moins et l'amour quand moi muki réseaux sociaux mais ça est bon naza parmi na rôle batam so naza numéro 1 te mais naza parmi bateau na bomusu ba lobela ke boye en face et sous ba occasion kutana en face te ba lobela ke na musika. Donc voilà, et bah fan naïe, bah soit bah captarango toujours mabé et puis ils insultent matin midi soir sur la ni bateau sur ba kumisaka. Dina biso faire le go là, jamais ba kumisa Robino Mundibu, jamais ba soutenir Robino Mundibu. Mais sur la ni ba fan ya vina nga fali pour na bateau naïe tout le temps ba bois que la nga ba flair, ba lobara bien, ba souhaitera makamwa bien pour ngai. Et c'est normal que ngape c'est la bango sincère ya bien ce côté aux mettre ba penser na ya bien ba au capteur ba b pourquoi faut se pencher kakuna moi de mon côté je dois juste prier beaucoup pour eux faut na sambela mingi pour na bango pour ce que moi j'ai compris aujourd'hui dans la vie il faut prier pour ses ennemis il faut prier pour les gens qui il faut prier pour eux. Analyse côté stade à faire rigolo, qu'est-ce que tu peux dire l'événement en tant qu'artiste de mission talent on soumis. Non moi na satanda kité ceux qui na lobby que no na satanda kité na zela ki amuti vous avez souhaité que ça plein on na zela ki amuti mais quand même Nzambe la kisi grandeur naïe. Alexis yote grandeur à faire. T'es à la kisi. Et puis on doit beaucoup maintenant prier pour lui. Qui va m'acamboa bongo pesant la vie comme belé quoi. Hein, n'enga bêti stade de Marti bon ça li plein. À que bercer à bêti puis ça li plein. À que pas lui disque d'or certifié na Snap, hein Snap.
azwa pe disque d'or certifié na snap, hein, abeti ba Apollo, abeta ba Cameroun, ba Mali, abeta akende na ba Grammy Award, hein, akende na ba et pas yo ba na ba voilà ba biloko wana tout ba invité akende penza. Siko tango osaba makambo wana nyonso tu bato babanda koboye sikoyo akoyoka pasi nini esalaka baninga oyo basala ba makambo ya bongo avant ye. Prière na ngai yango wana sikoyo ndenge stade wana esimbi après bamanga mosusu ya kitoko ya bien eya mpenza esalema sikoyo babandaka mpe koboya bazongisele mpe ascenseur oyo azongiselaki moninga osentir sikoyo choc nini esalaka baninga ntongo baninga baosala ba effort. Supposons que asali stade atomi stade ne bunga skonde na fani na esko na plateau bona lobake ezaki ofele ezaki boye binde osala siko yango makambo bango basala na ba peut-être vie mobimba na vie ya ba carrière na carrière ya ba artiste mususu insulté ko boya ata mutu asali makambo nefu boluka bobimisa ngo ezalaki ya bandoki bato bakufaki nani nanana. Donc voilà, ce que moi j'ai compris, maintenant il faut prier. On doit commencer à prier beaucoup pour les autres. C'est qu'en fait, philosophie, on a prié pour les autres. Ça succès, ça me fait baninga bazwa succès. Il faut permettre qu'il mute ma bessi là. Qu'impolitesse ici la kobo ya nisi là. Dans l'année audio na yemo ezo circuler dans les réseaux sociaux tant azo pegisa ba musiciens abi surtout Marc Aouz. C'est bien comme ça. TV, en tout cas, c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Maintenant il a compris que c'est la musique. Ils en ont polémique qui en fait. Les gens bateau ba go soutenir les na stade wana, eza bateau balinga musique na ye. Bateau balinga kaye, balinga musique na ye. Ou parce que combo betaki na nini wana eza ika combo na ye. Ya kombo musicien moko te mio mon porte-parole moko rien kombo na ye bato nyuso ba yaki on a lebisaki na bagi na lobelaka période mona bivier ozana mungongo tous ces gens là ba odiembela mungongo na yo en insultant les autres ozana talent ozana mungongo za oyo zali mais ce que bato bazingi wana bafinga matin midi soir bango nde mutu bazo étouffer que mungongo na wane mona na kate makambo sala ke mona na penza te en fait. Donc maintenant oya ko sala penza donc ezaki donc aluka azwa ndeyo lobi pour makambo ya voice si c'est vrai vraiment il faut ils la penza bon. Donc direction yo moni faso yango ya. Mais oui. Moko ni toko fana na batu moko boy qui insulte matin midi soir. Bon, autant vous insultez beaucoup, vous avez insulté, alors ça fait pas propre. Ça bien qui en fait. Mais dans l'ensemble, vous avez aimé le plan, le spectacle, sans lumière. Vous avez senti que vraiment que Ferregola a réussi son événement dans l'ensemble, étant qu'artiste musicien. Bon, pour juger son lumière. Nakati bato ebele bongo ezarata ratin o tala wa otali kande otali e ba ko juger te que son onini parce que mutu nso tango ebet bato tuna bebe tshana ndenga beta makambo yemba bato bayokati tango yemba na micro bato bayoka ka yango ka to yeba ndeni ke son o eza mixé instrument bino mo boloba ke instrument ezaki bien instrument ezaki bien musique sont elle qui bien ceux qui mabino ne ba kolo makambo non le plus important lobby en tout cas orchestration maramutu en tout cas c'est bien tant que musicien bon pona yo sikoyo bon ba journaliste ba zongi c'est la rabino question est-ce que selon yo pona yo bato nous ba leka na stade des martyrs na nango qualité à son na ezaki meilleur ko leka ya bato tout selon yo obimiselanga ata moko te biso biso tobandi kolukawa obimiselanga moko te parce que so bazongisi mpe ta mosusu bavi na biso awenge baotaki kobeta lobi baloba biso mpe so na biso ezalaki danger donc moto akondima makambo ya oyo keno oyo balekaki biso na son balekaki na biso bo aza te. Le plus important est que bato nyonso baleki na stade des martyrs baleka na stade des martyrs
basala ba effort na bango na ndimité mutu mo azobeta stade de martyr qui nous prenait instrument ya mabe mon tosali ka ba effort na ye bien azali ba professionnel net espace ekota à combien de personnes ba ebise ekota autant déborder à autant de personnes na niveau à succès na fois ba nzembo na yo eza nzingande na boye na tozaka soki tobeta ba nzembo lokwa misu na misu tobina nanga ba nzembo lokwa ba kulumba et tout obike eza na balance mosusu soki pe tokoma obeta na tiana ntango mosusu tiana no boye bakamikaze mapendo ekomi kosenga balance mosusu ya ndenge mosusu bosala mpe son na bino donc voilà soki boloba makambo bason fo borandaka mpe compte ya bastyle oyo bato babetela fo borandaka ba style oyo bato babetela voilà donc so oye makambo qualité makambo son et tout namona ngo eza mutu parce que mutu moko te balesanga vidéo moko mutu moko na stade de martyr na bi demi-ton ate donc ça veut dire que mutu nyonso ayemba ekaba nzembo na ye ndenge ayembaka et puis elekaki be bafani ne basepelaki so oyoyisanga image moko ya mutu moko ayembaki demi-ton na stade de martyr eza te asaki organe eza te mais le solo ya bomata avant okita na nini quand même wala ozolingo memanga wa tout naraka parce que ça va point positif oyo bandeko ba soulever on a d'autres artistes musiciens il faut ban événement au banengo na public et puis au 49 public babimi na nzela moko stratégie parce que on doit se le dire dans les trois concerts betami ya génération oyo il faut boyer bananu na ebi côté ozo faut boyer de l'eau moko tout la vérité vient à biso faire bola nana message na public a bongo te ou amonaki na stade de martyr pardon nana message na public moko ya à part peut-être ba betaka na wenge musique à maison mais akede ye moko non ça la plein moko ya bongo na stade de martyr te mais fallait pour pas messana déjà donc c'était rien stade de martyr pour na fallait pour pas c'était rien. Ils ont juste quand ils ont vie na biso mikolo ya bakala basala kango na penaya na longola on vite fait en fait pour lui stade de martyr c'est rien au moins tant beta quand après lobby nango a lobby la te a kene braza que ça makamune la vie continue ça makamsus c'était rien ils ont netinga ochenga na beta na stade de martyr considération ça mususu donc jour en temps mususu na oliate jour en temps mususu donc nous na track mususu c'est différent na muto mesana ja ko beta na ba grand public on va public ya kini to public ya partout parce que na to faire moi bazaki belé c'est vrai qu'il y a kini ko to mesana nango na bazambi na mona ba concert à faire obeta ba belé ba tel bazotala na habité ozoba ya na lobby est-ce que ndenga beti na abete na bazambi na ba fimo na est-ce que si ngolo bakeno o ezali na stade de martyr wana eza muke wana eza l'équipe ba o wana nyusu to monati mbala liboso na vie to mona grand public moko boya ya makasa ata ye moko consciemment ebike mona full moko ya boité na carrière nanga c'est tout à fait normal tant que se préparer avant à se peler na ba fan na ye et tout mais pour na net ngambo avine so fali pour mesana mais selon analyse nanga quoi kotala na ninga matela na podium na ninga kitela kana ninga sa makambu na ye et tout donc voilà bon de toutes les façons mutu azana ninga préparer concert na ye mutu azana ninga na ye abongo ça qui makambu za la bien le plus important est que ba concert nyonso et l'équipe na stade de martyr et l'équipe leçon nous tirer pour un concert à faire rigoler en tant qu'artiste et musicien comme leçon as artiste obi carrière na yo tala ko le bien que ou apporter là et moi ba concert malgré que ba fanatique ne ba zongo na ninga fo mais ce qu'on a tenté tant que musicien ba concert tout yo même la faire rigoler après réaliser événement mon ni bon na carrière na ye et là on yo ben yo comme leçon après tout ce qui s'est passé avant concert na ye barambutu akutani écouter na ba combat to mutana même pas beta stade wana fada meye nini marambo fait ko fait ye bakanga stade tout ça tout ce qu'il a eu à subir comme pression mais so ko tuni batutu o tuni ka batutu ba koye bisu ke ba sibisa ka ba pression batutu ba beti stade na ani oyo mikolo oyo récemment ani lekina ani oyo
Bako bisoka basibisa ba pression. Mutu moko yebiso ke tuni héritier beta ka soki mbule beta ki eloko bo salema ki on comprend mutu to a pesoka raison. Voilà, le plus important est que le public n'a répondu qui présent à mataki na podium a emba qui couvre qui n'a quitté. Voilà, o etika li wana to sibisa ki to kutana ki bo. Et pression biso kutana na ngona Bercy. Pression. So balo ba pression bi pression. O etant to wana hôtel Accor Arena na Bercy. On a pression sur la mobali to ko ba peke et to tika na biso. Comprendre? Voilà, donc Stade Martyrs ba uzarato ba yana robeto ça la plan binoki. Stade Martyrs za makambo la sa popularité. Za makambo ozete. Ozete za makambo fo kende la popularité na o. So za na batu to za kana batu te. Et là plus mingi ezara liboso non yango en fait. Et le Stade Martyrs a fait confirmer kaza populaire na Kinshasa. Kaza populaire na Kinshasa bo to marché ba monter. Et Nino Boyebsa Félix Oazoka comme conseil pour la stratégie, pour le concert naïe. Pour Félix Oazoka a annoncé déjà date naïe le 12 et Héritier Watana le 27 août. Dans août on a des mois d'août on a des concerts et Héritier fait Oazoka pour une première et puis Héritier pour la deuxième. Oazoka pour une première Oazoka et puis Héritier pour la deuxième par rapport où il est cas qui regroupe ses conseils en tant que musicien. Bon bazan na ba ndeko na bango ba master ba petit na bango ba betaki déjà na stade wana bango tuna bango konsenga kuna yoka na biteke za vraiment na yoka zerambo avant beta ponga na woni musique maison mais avant beta Stade des Martyrs na ya bengaka petit frère na ya Weranson bentone il paraît à guidare na mo makamsusu tanga bengaka poani po Weranson alekaka na seka bi secret vena biso Félix Oazoka quoi azape na ba miso asolana bango bien ba leka déjà on a encore contacté bango pe c'est secret à hein ya esika monenge ezalaka quoi aza mukolo aza ba fanatique na ba nzembo na aza ba to balingaka ye donc j'espère que koleka bien on te souhaite ba bonne chance et pour Héritier Watana beza deuxième fois na ye a confirmé que deuxième fois. Oui, Namoni Francis Dibaza communicateur n'a posté pendant le 27 août. Ouais, donc ça bien et comme dada pour naïe comme le côté, donc c'est bien, c'est bien. On a les sur la popularité. Hein? On a les sur la popularité. Bon. D'habitude peut-être les amis na bat mususu bayaki na stade na tour wana bamona yikeno ekozala te badutaki yango bayaki te et puis ba rebenge ba bia to rataki to ndima te ezala zongela peut-être a zongela pona bongo et osala keno na ba obayakaki na ba obarataki et osala masse su ya batu et osala kitoko mingi kaka. Merci beaucoup Robino Mundibu to landi. Le même jour, il y a événement, tout le monde est au premier la page na 23h. Ah ouais, Vincent, où tu m'as soute. Au Bangisa Gibiso. Qu'est-ce qui s'est passé pour une première au PSABISO rendez-vous à 23h? Ah, il faut que baka makambu na nga poza ika so ika au poster nkoko. Le bel loco. Tu vas commenter distraction rendez-vous le 24. Et comment un peu gênant quoi. Au poster on a la petite Vuitton na ngabo distraction rendez-vous le 24. On comprend le 24 là dit normalement zanini concert au matin 23h normalement concert au 21h 22h donc on a makambu na ngaya koloba il faut na après car le 24 après événement le 24 c'était un peu comme ça. Elle a bien le 23e mambosi là il faut na loba makambo ya ngasi on a besoin koloba. C'était un peu ça quoi. Oh philosophie oh philosophie. Pour moi attendre moi quelques commentaires. C'est-à-dire on reconnaît que aussi ça qui pression donc
Oui. Quelque part, on me dit pourquoi on m'a fait voir un moment comment la moi. Na ebisayo. Mais venez se faire le goal là, si quoi ayeba kaka na batu balingaki. Ayeba siko ke azande na batu balingaki. Et mon ani na miso batu toko boya ngode toko niete quoi. Ah batu balingaki, il est grand temps maintenant. Tout le monde a visage mususu. Tout le monde est longi mususu, tout le monde a ndenge mungu mususu ezala kitoko mingi. Voilà, merci beaucoup Robin Mondibou. Ils ont un élément européen et c'est comme si c'est vrai. Nous avons la date naïe, ils ont la plupart du temps mais le solo est biso carré. On dirait comme moi le solo moro et tout beau ça la biso mon tonné. Tout ça on a tiroir, tout non, ils ont un chaud. Ouais, ils ont un projet zanango, ils ont dit que ndeto sola ki na vie azobimisa album na rumba fona patienter momoke et puis album na ye après kobima bino moko moni ba concert ba ningana nga pe ba voyage ba nini donc naza nga apprécié te na bi pe ki aussi la lilote na nga te ke mutu moko sa makambo mbangu poza une opportunité na vie moko ya musicien ya Congo bosolaka au profiter bang boyemba ko ayebi ke avant yemba na petit mususu to master mususu ya musicien à Congo il faut to yemba na ye ayebi ke za bon en fait dans le fond la moi parenthèse moko moni qui chasse comment on a imposé était voilà on imposé mais moi ayebi ke au petit nanga d'abord la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même ayebi ke donc avant na pesa na côté mususu il faut na nous côté na lakaki oyo Robino voilà nazo na yoki li solongo na banzela ba 3 4 5 personnes puis mutu moko azo beta ngo azo confirmer penza alobi depuis l'émission tout ça biso mbale où vous avez c'est un peu à la reconnaissance envers Inosbi bon ça là après bato ba comprendre un peu mal bon ça la vidéo moko yo na fali poupa ou fali poupa qui Robino petit na bocha na se ba weyo bocha na se mais babi voilà ça nezo comme oloba make on dirait suite ya makambo wana on dirait et décourageant mais ça dit ya na bato sou ba beta fali 12 que en tout cas ba propos na wana ozo mériter souté pour ça une collaboration okolo banini pour na bato parce que comme pena bato ba mo kenango penza moi di soyo mo kendi bon comme on dit comme ya solo na ningi na zo occasion de loyo moko loba pour na bato bazo loba marque que suite ya ba propos loba rapa Inosbi on dirait bato mingi ya fali ba ebisa que faut box sa projet na ebino mbala non soki koloba vérité eloko mo eza vrai ekomi ko créer ba makambo neti oyo olobi wana nga na ozala grave dessus en fait nga nalobaka ka juste ka vérité na bolamu moko boye moninga asalanga et voilà nakomema mpe na télévision te nakobomba mais nayaki nango quand même na télévision mpona kolakisa na bato quand même que oh malgré boye malgré ta mosusu bokanisaka boye on parle des fois Inosbi aza ennemi na nga te nga nazwa problème moko oyo nde na s'en chargeaka na ministère moko ya Congo bandaka mpena koswanga parce que koyemba te ngai naza moto oyo soki ndenge nazalaka ndenge na kozalaka nga nazalaka musicien te na mboko Congo na fanatique ya Fally Ipupa fan penza fan atonga ba loga ya koseka na nonga na mona nzela mino na yo na kingo zongi nga na kufelaka kufela omengo elingi nango ngai te kasi nzamba pesanga selika boye eloko eluti motuya na la vie kombo nango bolingo ntango wana fan donc olela jo moko boye nde nga yembaka apres nga na ekokoma musicien nakomi musicien mwana mai moko boye biso nyonso tozalaki bafan na motu wana oke kote mo bakosi babini ecukaka ye olingo tia mpe ke yo rival de ntango nga mpe namoni naza musicien jamais donc tokomesure bavaleur o mibale
na nganga nazongisaka bato bacomprendre ke oyo aza yaya oyo aza oyo aza leki nanu kokotya ye conquérant ya moto oyo te wana nde na s'en chargeaka na s'en chargeaka bongo mais lelo etikali naza ennemi ya motu te nga aza musicien. Et par exemple, étant au Lobaki Gaza, mon musicien, il bosse, il est au corps, pas toi, mais il fallait aller qui à Bercy. Dans le banga musicien, il bosse, balinga peut-être exploité musicien, il bosse, tous allants en froid. Moni, c'est le premier musicien, tous allants en froid, parce que babi tout temps, on a la guerre, ma casse. Tout temps, on a la guerre, bah, Dieu m'a dit, bimaki, on s'est le roi, rabesenga, la CP la guité, dans les gars, la télévision, comme un pénament, mais mam. Comprends? Peut-être dans le baquet, tous allants en froid. Un gars n'avait pas fallu pour tous allants en froid jamais. Baboula mounion sufuna bandu les gars dans la télévision avec ça yingabo, via pesa kingabo. Non? Non, non. Donc voilà. Donc, bao bakatango mabe, et talibango, n'a pas temps pour s'excuser pété, n'a temps pour se plaindre pe koutouté. Vina nga fallu pour pas ata lelo so sali ke tozo lobanate, il reste mon aîné na musique à Congo et na tika la fanatique na à vie. Ils ont le droit ba na oka vie na fo karma pas alors ba fan ya Luambo quand zo longolé ko sa fanatique ya Luambo maquette. Non? Ba mise msupe na mboko ba renya peut-être ba lo ba te ke na fan na mutu kingani non? Biso to ba fan, biso to de ba fan ya génération wana. Et toi ba fan ba génération époque quartier latin. Il y a ba Lacoste, il y a ba BCBG. Voilà BCBG biso ne toi ba fan ya ba génération wana. Toi ba fan ba 20 été, il y a ba VJBT. Biso toi ba fan ya ba génération wana de quartier la période ba Fali Poupa, ba Gibson, ba Soleil biso toi ba fan ya génération. Peut-être ba masse mfu ba na courage à koloba ngote. Mais vérité à mon po ba bango toute génération to beta musique le to travail. Ensemble la batinelle to fan au monde que ba vie on ba pesi so goût pour ça pour ça la ndule. Donc ngati ko na komi na miroir na komi na éclairage mbala moko na banda ko boya. Non non. Quoi ni? Mais ko telemela muninga moko bopé na moni ke ozolinga oko dimne bindeli ya Congo en fait. Parce que ko luka ko dimne tam so ene moko boza loko zo dimne ba valeur ya Congo. Ngana ozala contre yango. Voilà, c'était un peu ça en fait. Ma part ça de mon coin, na coin na na tikali musicien, non ça ba nzembo na non ça carrière na ça pena ba fanatique na nga quoi. Donc ba yeba ke makambo tam so bino bokanisa ngam na fanda kana vina so Fali Poupa. To fanda kana trop to solara trop. Seul musicien fanda kana pena ba fandi bo ami ala musicien mo te ba fanda kana to fanda. Kabiso mbale to fanda to so. Donc après bio na ngabe ba koti ba fandi to fandi to ça rappelle blague na Fali Poupa ngote amuninga na biso tu nga totalie na télévision vous comprenez nga na na gratitude ba biloko mo boko ndima te ke moto azo reconnaître lo ndile ke la batu ya mwana que les gens retiennent que featuring wana et salama featuring wana ba bazo yeba ndete ke noto za obligé biso mi bazo to yembi fo simba qu'il faut rater, il faut simba. Vous imaginez? C'est bêta. Parce que tant que vous avez un kimak, vous avez échappé nan. Autant vous avez un ngama, bande mo boy. Oyo ko monate. Bande ni wala ya ça on va kisi. Vous comprenez? Mais ça que il faut être bêta. Il faut comme la level mo spiritualité. Non, oyo ko monate sur la wana. Vous comprenez? Mais bon, c'est mon vieux. Donc, il était mon temps là qui featuring des Simba. Ils en ont nga. Nga m'a eu sollicité. Pour ça, c'est un bateau. Mais je Simba. Nga tiko na oya. Faut matcha bar likolo. Faut matcha bar likolo. Ils ont des filles. Ils ont été là le rose à la vie. Boyembi na bino kaka eleki nango. Non. Non, 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 non. En tout cas, bon retenir biso carré. Inchallah, tobi nango toye mango puis to sepla nango pour et au Kishasa partout dans le monde Robin Mondibu à quand tu reçois nous mon abisso bazoba parce que bazoba tu bani déjà préparation il y a tournage nango tu bani déjà na Etienne Pro na PC bambote pas azali donc Etienne Pro un grand réalisateur PC bambote à travers un réalisateur rebelle Teddy Boy
autant soit que c'est Teddy Boy dans GP la PC Bambote voilà Laden Pro Nangola Herman Axel Anzoli Belge Belezi 3 points on va réalisateur na biso Congo donc mais bazo balance la na Etienne Pro toi tournage kala minité bako joa yango donc avant ba bimi après bon on a annoncé bino projet muso ba collaboration pour na bandi nanu na moni kende bien na donc na betina gezma weta na moni ke bien donc kende na ba jeune sou et kende ke non ndike zo kende là voilà Robin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tu vas retenir Nini, na ba ndeko tu batali biso par rapport à passage dans l'émission lelo. L'artiste. Na oetalinga, ba continue toujours que ça en confiance. Nous travailler. Donc on travaille dur, on continue toujours à travailler dur, on continue à sérieux dans sala o na salaka et na mikolo roya boza la déchute ko. Boza déchute, la vie c'est un défi. La vie il faut se battre, la vie na secret à la vie quoi, secret à réussite, secret à succès. Na bien donc on a 5 basa en confiance pour na vie secret à succès. Na bi nini mutu asala rapport à na succès. Ya mon petit lelo mutu nanga bongo nanga eza toujours en place quoi. Donc total loka ba artiste musu souté donc soki succès c'est loko le ningani ya komi liboma. Donc si un artiste ba congolais en wana ba artiste belé à Congo donc so remarquer bien au mona ga mutu so succès sili azara suna sonité. Ba komi liboma à perdre de charisme, à perdre de contrôle. Comme biloba tout donc azoé ba positionner le sauté quoi donc voilà donc mais dani azana musicien biso moko azana poto lobi azui kanda donc parmi bato tanga ozonga kinda bato atangi abifo fakutana na Robin Mungu anga signalé biso ka keno ayo to signalé ka ki azui kanda musicien depuis tout le monde bien souvent bon kanda wa depuis qui pas baki pour biso comme ça qu'on dirait bon akimi oni ni azui donc Azudoki, mais bien pour naï, Kinshasa zozelaye à Rosala Musala, à Kenya ba musicien. À Kenya ba musicien. Pas où on a ba musicien, ba robeta musique, ba continuer ba studio, ba sala Musala, ndenge bisoto sala nde ba musu ba sala et vous avez bien pour naï quoi. Donc ngai nazali kaka na information, ya musicien moko boya ba no betela nga benga kinga apesi information. Na lobby on a quoi ekoloba soki ya mona ke déranger qui a commission ya ninga ba guerre ya ba mikanda sauf que zala pe na mukanda ngo ya solo pour taper poto moyo za na mukanda te voilà donc c'est différent ba moto pesi na ba moto pesi na ba tunu so ba uta poto ba ya ba za mikanda il faut en adogi pour yakin so za adogi to yakin de ni so ba ya na ba papier mo ba pesa bodo so ka ba ozo bunda ba kangi ba kati yango apa zo luka bitumba donc so ba logole ka papier na ba kati yango sili akanga na ozo ngasuti les gens adogi monsieur da donc il faut tambula longa le roi mo minerval so ba yibi yango na palo sambo mais il azana mais siko il nous rassure que ozo lo ba yango ya zuya il y a un lobby, ça dépend. Ça dépend. Net bisoto a penza ba résident dans un titre de séjour. On comprend. Carte c'est ça. Autant on a ba aller retour ba kende zonga zonge belis ko na fani na pemi bon na pemi na ta 6 mois. Do ba peut-être cop moko boye mona na okende Europe ni na okende mikolo ka production exact. Kuna penate na penado au monde na pena 6 mois après na kozonga na okende donc voilà na tina ya relaxate quoi on peut se babote la organisation on peut se babote pas là ni on bote la ngai dans le patron poko s'appelle Dachour toujours donc le ngai mingi patron poko s'appelle Dachour non on a habité quoi Guigui Palmi la Palmyrée apprécié Bambote nangai na Isedogo, mon grand frère, Poison Kaskasereka,
Fabrice Gintanvu, Parking Abadjogo, Ravi Kabasele, Chibile Hilaire, Betty Pitil Honorable, Mathieu Mabouza, Pacho Marcel, Fabrice Ngabali Koumikia, depuis Europe, Apesi Bambote, Pacho Pazo Lando Kalamingi, pour plus de Romotine Kaba bureau, famille. Ok. Donc voilà, Apesi. Banga tout balinga Jira Sinzenza guerrier tala Général Vinx on a battu nanga France quoi. Général Vinx, Jira Sinzenza guerrier, héritier Kankonde, voilà donc Babi Mwanda depuis Turquie, na pesi Valentino tozane kutu na kinawa Valentino na pesi Bambote voilà quoi on a tangi pété bozana ngana. Sinon l'artiste Alati Kitoko nazomona na catch Madior et Betami complet à Louis Vuitton, donc je pense que to conclure Robino Mundibo azala pena mutambo chantier ezana ngome forme peso betama toujours. Ah, yo otongakati. Ouais, na tonga. Oui, binde ya. Il y a pas si ya ça. Oui, nous robosa na osomba seigneur. Na deux so d'autant là mon obeta boy respect. Merci beaucoup. Voilà. Banda to ena ni. Wangle les ali banda wala. Non, c'est une question d'organisation nous lobby. Félicitations à l'artiste. Merci beaucoup Robino Mundi pour Nathan yo. Merci na équipe technique nanga par où c'est ça au cameraman assuré Dari Diwatesa, Gilles Vazolandonga et merci na pesi na kulutu na tangi Brice Lulendo na niveau ya France wana Baptiste Service et mbote na maman na Angel Mbouy na France wana président Kadi Mamukendi place aux mbote belé et pour la bandeko pe na ngana serve bandeko bazala pour sortir la bandeko na bango ba provision awa na Kinshasa gamela internet ici donc vous aurez ba publicité ba numéro ba contact avec l'état au sein de nos provisions à partir à Kinshasa au tindika mbongo ba cellule provision ba getigele biloko na ndaku ndenge za ka pibizo ya kalamitu bwandola nango kamera na internet. Sinon merci beaucoup na batutu botali biso to monani prochainement ba différentes choses na biso. Bye. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien en formation na formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour quoi associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez traiter ba problème nyonso. Vous
tozali na kisi na biso diazostimule oyo ezali kotraite différentes formes ya impuissance sexuelle, totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kisi na biso zingenalis supo na comprimé oyo ezali kotraite différentes formes ya hémorroïde interne na externe, ezali korégulariser pe cycle ya bamama. Tozali na kisi na biso sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso meamycine crème oyo ezali kotraite différentes formes ya maladie oyo ya ploposo, bamycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladi ya mpesema palata epai ya bana na maladi mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali kotraite différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Tozali pomade oyo tomoli kombo ya papa na biso Tondele Liazolo. Tozali na meamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali kotraite hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome, bafibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutraliser poison na kati ya makila.